bandeko na biso bakongole nyonso ya diaspora na diaspora katangese bino nyonso lelo tolingi toloba mpona kosadrese na mese Jean-Marc Kabunda wa Kabundi na mese Augustin Kabuya ba responsable ya IDPS. Tolingi koyebisa bino boye to supporte mingi na mboka oyo eloko ya liboso bopesa Joseph Kabila kombo ya Hippolyte Kanambe. Kombo wana eutaka na bino tofanda kimia tofinga Joseph Kabila butu pe moi toloba eloko moko te. Mais Joseph Kabila il a les mêmes droits comme tout autre Congolais. Tolembi yango tolobi boye oyo ezali dernier avertissement. Nous en tant que Union des Jeunes Katanga baso défendre intérêt ya Katanga. Toyebisi bino boye benda ba militant na yo ya IDPS matoi, benda bango matoi pour la dernière fois. Bakambo basali na Lubumbashi ya kopasola ya kobeta ba Katange paske bakendaki koyamba Joseph Kabila ezala mbala ya suka na mbala ya suka. Cette fois-ci soki ba milita IDPS bameki kofinga Kabila bameki lisusu kobeta Katange moko, je pense que ça là vous aurez une réponse. Kabila awa ezepa na bango au grand jamais biso bakatange tokende na Kasai toyebisa bakasai toyetolo na Kasai ke toboyi Félix Tshisekedi aya na Kasai. Est-ce que ezalaka? Est-ce que ezalaka? Makambo wana toyebisi yo Jean-Marc Kabunda na Augustin Kabuya benda ba militana yo IDPS ezala mbala suka toyo kalisusu bayemba ke tozongisa Kabila na Rwanda. Kabila za Rwanda? Est-ce que Kabila za Rwanda? Est-ce que Kabila za Rwanda? Tolobi mbala suka soki toyoki lisusu militant moko ya IDPS, je pense que vous serez responsable. Ijika ensemble nous sommes forts. Ijika ensemble nous sommes forts. Ijika ensemble nous sommes forts. Fort, fort dans l'unité pour l'avenir du Katanga. Et du final, Itanda. Et du final, Itanda ya Chile Wankambo. Et du final, Itanda. Et du final, Itanda ya Chile Wankambo. 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 Et du final, Itanda ya Chile Wankambo.